victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. La cause est juste. La cause est juste. Nakombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Nzambe na biso, biso bana na yo toye na mokolo oyo, mokolo yenga. Mokolo oyo yo pesi bana ya bato basanganaka. Po ete baya koyoka oyo liloba na yo, bayoka recommandation na yo. Recommandation oyo ekomi nzela oyo ifo tolanda. Po tozonga pembeni na yo papa. Mokolo yenga oyo ezali mokolo oyo pesi na bana ya bato baya kolakisa engagement, baya kolakisa bolingo epai na yo tata yo mokeli. Na mokolo lelo papa biso tosangani na bisiko papa. Programme nyonso yo omoni ndenge toye kokomela ntina ngongo papa. Soki toye kolela epai na yo na tango papa ezali po ete yo kokanisela biso. Ozali komona maimanso ezali kolekana na mokili. Ozali komona évolution ya baguerre ndenge ezali kosalama. Ozali komona escalade ezali kosalama na guerre ezali entre Russie na Ukraine papa. Bakomi kokanisa kocha ba arme ya destruction massive, ba bombe nucléaire papa. Bombo wana soke beti ekoboma bana na yo papa na bana bilembo. Na ba innocent mingi bakokufa. Ya mwana papa na slogan na biso ya espoir du monde
Église universelle, espoir du monde, papa. Yo poni biso. Bifafala ya bato. Bato toza na conscience te. Bato tozali na reconnaissance te. Bato ya masumu. Bato ya mabe. Oyo soko sokoli, tolati lisusu poto poto. Mais papa na mawana yo oponi kaka biso. Po ete tozali elikia ya mokili mobimba. Nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa. Soki eloko ya pasi ekomi, ezali responsabilité ya biso nde tokosala te papa, to pe tokozangisa. Yango na papa, tosengi yo. Tosengi yo solennellement papa. Situation ya pasi ozalinga ko se dessiner papa. Papa longo la biso yango. Kota na mitema ya ba responsable, ba dirigeant nyonso bazali na liboso. Papa kota na mitema na bango longo la bango makanisi ya mabe. Bana na ope mingi to bazali ko kufa wana mabele ya yo na paradis na yo papa mikolo nyonso. Makila ya bana no ezali kotanga. Olamuki oyebite soki okosukisa mokolo ndenge nini. Papa bitumba. Longo la biso fléau wana. Oye créer insécurité papa. Oye cheko banga na kati ya bana na yo papa. Oye longoli bato elike te lobi ekozala malamu koleka lelo ya lelo papa. Papa kitsa biso mitema. Papa yekolisa biso totala direction moko. Toloba liloba moko. Toyeba ko identifier monguna. Pe toyeba ko bunda. Ko bundisa ye monguna ya lingi. Akoka ko bebisa paradis terrestre opesi biso. Akoka ko bebisa humanité oyo tena disposition ya bana ya bato. Tomizong sina maele na o papa. Biso toloba ki volonté na yo koka ko sala ma papa. Tomizong sika na maele na yo. Yo nde wa accomplir. Papa salisa. Soki ezali chemin de la croix ya biso papa. Ekuruzo photo mela. To mema. Masanga ya bololo photo to mela papa. Papa salisa. Poète, ba innocent papa, ba na bilembo, bazala épargné. Chalobo kono apetwa na mokili poète kimie kwa kokota. Papa zala na biso, pe garder ba sens na biso en éveil papa, tous ala attentif, tous ala kolamuka. Total ma mazali koleka na mokili tous ala distraction côté la bisoté. Satana linko distraire biso poète, oya biso musala to salate. Papa kota na mitema ya biso bana na yo papa. Lona bolingo papa kolisa nzete ya bolingo. Arrosele biso nzete wane bota mbuma. Po ete toloba monoko moko tota la direction moko papa, c'est important pour na biso. Oya mabe limbisa. Oya mabe limbisa biso kaka papa. Yo bongola ki ndika ko pola okomisa ki ndika ya kitoko. Papa bongola bato bazali mabe papa. Bongola bango. Bongola bango papa. Po ete toka kosala mosala na yo dans la paix. Toali na kimeli mususu te. Tozape na bisika ya kokende te papa. Soki ya kozala kaka pembeni na yo te. Salisa biso papa. Pesa kimia na mitema na biso. Pesa kimia na milimo na biso. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Papa Simon Kimbango ye. Papa Simon Kimbango ye. Papa Simon Kimbango ye. Papa Kuluto ye. Papa Mfumambanza oye. Papa Mfumalongo oye. Bako kwa Nzambe. Bako kwa Nzambe ya. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine.
car na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu na kombo ya bandeko na ngai banso bisika nyonso bazali na kombo ya biso moko totombeli bino eyenga malamu lelo tozali dimanche mokolo epesameli bana ya bato tokoka komata bisika ya ndenge na ndenge bisika oyo tozalaka na rendez-vous na tata nzambe po ete tomema bakilo na biso dimanche toyaka kozwa kasi toyaka kaka kozwa te toyaka mpe kotika toyaka kotika baproblème na biso bakilo na biso nyonso oyo ezali kotungisa milimo na biso na se ya ntango toyaka kotika yango toyaka kozwa mapamboli toyaka kozwa makasi ya tata nzambe po ete na bitumba oyo ezelaka biso na libanda soki tokei tobunda mpe tokoka kolonga yango bitumba ezali ebele toali na bitumba ebele parce que responsabilité ya kozala nzambe mpona mokili mission ya kozala nzambe mpona bana ya bato yango wana nde responsabilité ya monene oyo tozali na yango parce que il faut tozala capable ya kokanisaka na bato oyo baza na mpasi bisika nyonso bazali parce que yango wana responsabilité soki toya elikia ya mokili oyeke papa alobi bozali banzambe soki toali elikia ya mokili saveut toya banzambe ya mokili responsabilité bapesi biso yango wana sikoyo mosala ya biso ezali ya kobunda mokolo na mokolo jour après jour ya kobunda po ete tata nzambe azalaka na biso ntango nyonso po ete mission apesi biso tokoakomplir yango pamba te soki azali na biso te ekozala na biso mpasi bitumba eleki makasi mingi na biso moko tokokoka te mais accompagnement na ye présence na ye ekosala ete na bitumba nyonso tokoka kolonga yango omoni sens ya responsabilité oyo bazali kozongisela biso eliki ya na biso ezali ete tolandi mateyi toyoki oyo bateyi biso maître mo to likambo ya monene ezali sacrifice papa Simon Kimbangu asalaki sacrifice oyo na nsima na yango eboti 150 000 personnes déportées, 37 000 familles séparées, babouaki bango musika. Ezali sacrifice parce que bon asale bimisi plusieurs sacrifices batwana bamipesi mbeka. Bamipesa ki mbeka po ete yonanga itozwa possibilité lelo. Pas seulement ya kosambela. Parce que message à papa Simon Kimbangu ça s'arrête pas en église. C'est pas seulement l'église. Que c'est un message de libération pour la mutumwindu bisika nyonso azali. Il faut se rendre compte que bato bali na Haïti. Bato wana bazali bikelamu ya papa Simon Kimbangu bazali bato mwindu. Haïti ezali na Amérique. Haïti ezali na Amérique. Oh baebi moi géographie baebi que Haïti ezali île moko ezali séparé en deux. Côté moko Oto bengi Haïti, côté msusu oto bengi Saint-Dominique. Na Haïti batu mwindu. Na Saint-Dominique kuna ezali plus ba mindele bazali kuna. Ezali ba kontango comme États-Unis. Mais ezali espace moko. Mais c'est comme si ezali qui deux mondes différents. Côté moko souffrance et alina indescriptible. Batu bali na pasi penza pasi koleka même pasi comme on olobi wana kisasa to na pasi kuna bana pasi koleka et pourtant ezali espace moko za île moko soko traverser kaka frontière au koti na mboka kuna komi organiser batu ba hôpitaux ma camions ba chakutu frontière na ba soda mutana droit ko uta itite akendo kota na territoire mususu. Et ce que tu na ba état nyonso ya Amérique baloba ke Haïti mtezali sous-développé za bisika ya pasi. Mais ezali fait exprès que zala na état wana. Ezali pona ko démontrer que mutu mwindu
bisika azali akoki kobongisa eloko te. Yango batie bango bakaboli frontière bato mwindu na mindele mpona kolakisa quel point mutu mwindu aza kaka eloko apambela luka nyama. Et pourtant na nzembo toyembi awa epasisa mona mase. Mais pasi oyo batata bamonaki eyalaki justement po ete na nsima ya pasi moto mwindu bisika nyonso azali akoka kozwa libération, élévation. Yango nde ezali bitumba oyo pasi mekimongo amemaki amenaki ezalaki te ke ndenge tolobaka pasi mekimongo ayeki kaka mpona bato mwindu te. Pasi mekimbango azali molimo mosantu enzala molimo mosantu ya mokili mobimba na mindele na baasiatique bato nyonso bisika bazali pasi mekimbango azali nzambe na bango. Mais à la différence que tango aye akuti azali nzambe ya justice, ali nzambe ya égalité, ali nzambe ya inégalité te, azali nzambe oyo promouvoir makambo ya mabe te to pe bato mosusu ba dominer bato mosusu. Non, azali nzambe ya justice. Yango tango aye kokuta mutu mwindu na kati ya prison ya 4400 ans na kati ya libulu poana azwa ye atia ye mpe babanda kosolola na mundele na concert des nations. Il fallait qu'abimisena na libulu akomisa ye na niveau moko na baninga na bapeuple na barace mosusu comme ça mpe tozwa liloba. Yango yokaki alobaki moyindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu moyindo. Égalité. Yango na pasi mbango alingaki yango mission batikeli yo na ngai. C'est ça notre mission principale. Kasi na mission bapesi biso parce que ça mission ya pasi. Parce que tu as dit que solola likamoko spirituel ou précédaka matériel. Na mission ya pasi bapesi biso balakisi biso schéma. Schéma na auto résumé kana makamisa de bolingo mbe komisala. Schéma yango na ba papa batikeli biso po etoto ko réussir mission bapesi biso. Et plus le temps ezali koleka, plus le temps avancé, je sais que biso misu na biso matoi na biso ezali tourner malheureusement na ko